Faire concert ya Jibempiana Accord Arena le 14 novembre bandeko na ngai. Bobosani bana poto bana kina bana Amerika Asie 4 coins cardinaux nyoso. Kaka ndenge ezalaka. Bobosani affaire ya yemoko papa chéri. Awa bana ya Amérique bakomi déjà ko se sensibiliser, biso tout olandaki déjà première sortie médiatique ya JP Mpiana oyo abisa kike soki eza na artiste oyo moko bana tout ya poto balelaka bazo linga soki na koki oloba na ndenge ya bongo abeta concert awa na poto eza plutôt kuna na poto eza JB Mpiana nde le seul et l'unique artiste oyo bana poto bazo zela. Je m'explique pourquoi j'ai dit plutôt le seul et l'unique parce que na bayo nyonso babando beta ma musique na bango ya kala je lokola Werason waze quoi Koffi Olomide bayo penza babeti ba Bercy wana lelo komi Accord Arena na kala o babando bengango Bercy bango nyonso wana bazongi déjà basalaki ba retour lokola ba Werason ba Ilolongomba ba Koffi Olomide sikoyo etikela kikaka ye moko papa chéri motopamba JB Mpiana etikala kikaka ye pe aya abeta o peza balobaka concert plus précisément na poto à Paris. Alors JB Mpiana nous a déjà donné rendez-vous. Bana ya Amérique bakomi ko se sensibiliser boyebi déjà concert eza na poto. Alors ceux qui bana poto balingi ba se sensibiliser nde sur les réseaux. Alors pour na bana Amérique bakomi déjà ko se sensibiliser bakomi déjà ko pesa penza nzela ndenge nini okobook tipo na ticket na yo vol na yo eza na ba diaspora oyo bazola kisabiso ndenge nini ya kosala si tu es plus précisément en Amérique comment est-ce que koki kosala po zwa vol na yo po zwa billet na yo soki ozana no na idée te parce que ebele eza kosala mais ba concert a boé ça vient que une fois donc barataka yango te. Alors bana ya poto baye penza ko se sensibiliser ko kaya la kisabande konzela ndenge nini il faut ko sala ndenge nini basi déjà ba s'organiser donc tu n'as rien à faire bango tout ba ko salela ngo nyoso ce que tu as à faire c'est juste ko garder ba mike na yo bambongo na yo autrement dit bande ko nanga kaka ndenge ezalaka. Voilà, comme je vous ai toujours dit, biso tolobaka ebele te toyaka awa nde kaka ndenge balobaka na ba preuve. Notre labino audio mo boyeboyo kango attentivement et surtout calmement. La société, voilà, en fait. Voilà bandeko nanga kaka ndenge na bandolo ba audio complet o bazo expliquer ndenge nini ya kosala na système moko ya kitoko. Voilà, avant la tchela bino audio, j'aimerais au moins qu'on rappelle balandi na biso ya sikato pesa na ma bambote depuis to bandito pesa na bambote te. Voilà, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre.
Bienvenue encore une fois Balandi Nabiso Yakala, bienvenue encore une fois Balandi Nabiso Yasika, ya chaîne Nabiso Ines NM officiel. Toujours souhaiter Binoka Kaba bienvenue et surtout de partout où vous êtes en train de nous suivre. Si c'est toute votre première fois, kaka ndenge balobaka pe mbala na yo ya liboso ya kolandela penza ya kotala chaîne Nabiso Ines NM officiel, je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez, surtout Bobo Sanakate, cliquez dans la notification. Comme je vous ai toujours dit, malamu yangonga ya notification ezalaka à chaque fois que Ines NM officiel a kobando publier ba vidéo ya sika bozala notifié. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez, cela nous fera bande konanga kaka ndenge tolobaka plaisir na système kwa kitoko na système moko ya malamu bande konangai Voilà, sans plus tarder, kaka ndenge na ebisaka bino, nochela bino audio oyo, bolandela ngo penza du début jusqu'à la fin, et puis je vais vous revenir juste par après, kaka ndenge balobaka po na analyse na système moko ya kitoko. Alors, sans plus tarder, bandeko na ngai, tolandela penza de la penza oyo balobaka organisation ya bana poto na système moko ya propre. Alors tolandela et puis je vais vous revenir juste après pour analyse na système moko en société en fait. Alors comment l'organisation est au Salima? Bon déjà programme il faut tout long jeudi jeudi je pense c'est le 12 novembre. Le 12 novembre, tu commences à Paris à 9h, vendredi le 13. Et puis le roi concert est à samedi. Il faut moi chilling à Paris, tout ça. Tout ça. Et puis tu lundi le 16. Vers 10h, tu commences à Dallas, lundi, le même lundi, le 16 à 14h55. Expliquez vraiment en détail sur par exemple, pour ça, joindre groupe voilà, bon, c'est vraiment très simple. Ceux qui au ligno kende lora liboso to sengo d'abord au kende na site ya Corare na site ya Ticketmaster FR na site ya Live Nation ba billetterie au sommet d'abord billet na yo parce que ils ont kende. Il s'élève à combien rapide. Je pense au etikali ba catégorie et belé Cécile. Je pense c'est bandi na ba 63 euros. 74. Tesuki na ba 116 euros. Na mito est disponible. Très bien. La majorité, ça a été déjà écoulé puis au Kenemam. C'est ça la première formule. Donc, tu as soumis un billet. Non, parce que tu bois pour son billet avion, boy. Vous à Paris, boy. Sold out, donc ça ils ont toujours qui n'est vraiment bon. Billet comme sans oublier billet comme le roi l'hypamatique au fêlé. Et il est fast. Et après ça monte certaines catégories c'est qui déjà. Voilà, 5 sur 11 batchés, 5 ils ont déjà écoulé. Bon, deuxième procédure et Zala au Bengi Bisso, au Chaba numéro Awa, au manifester volonté Nayo, billet total prix est à 1006 dollars américains. Billet d'avion. Billet d'avion. Aller-retour. Billet on a les losos qui sont manguyo moko na campagne on les a même cabine. Na basic economy te wezala no we na saki te so rata avion mobulu so tali basic economy e oza ba 850
250. Mais main cabin, ils en ont 1100 quelques. Voilà. Voilà. Parce que tant que Beng American Island, bah Calibi so prix wana, ou bah pesa so côte, so photo bouquet en gros. Ils ont 1000, je pense, $6 américains. Okay. Mais tu ne payes pas directement. Aux offres à $100 dans 2 semaines. $100 seulement. Après, au tir, on a $906. Sur $906, on a temps il y a 3 mois. Si je pense les 6 octobre. Si on t'a payé déjà $100, ni bino bobu qui l'est Motoponi. Voilà, bandeko nanga, je m'excuse, penza audio et bando craché bino mo boebi, mais le plus important message écouti, bao penza bazaki connecté, branché, bayo kiango na système moko ya kitoko. Voilà, eza ba sensibilisation pour na ba oyo baza plus précisément en Amérique, baebi nzela na noté yako so babié, baebi nanu comment est-ce que na koki book avion na ngai voilà les explications, c'est simple. Bandeko nangai parce que ndé temps oyo balobaka ndenge nini ndeta sensibilisation bino mo boye bimikolo oyo ba jour et comme okende mbangu ça pas possible. Imaginez-vous tozalaki na janvier kasiko. Imaginez-vous tozali na février kasiko, mais ceux qui na biso bino ke toza déjà na août bokondi mangai. Ndeta tiasika. Donc après août quelque chose de 3 ou 4 mois, si je me trompe. Tokoti na ba novembre wana. Voilà, donc oh ezanzela penza plus précisément à bana il y a Amérique. Il y a un bana poto déjà bino bozana kati, bino pe boyoki espace tout comme place nini ya kosomba ticket na yo. Ezala ba mususo bazana Monaco, ba mususo ba Marseille. Ezala ba mususo bazana Nice. Donc bisno tout. Rendez-vous est le 14 novembre, plus précisément à Paris, Accor Arena, ancien Bercy, Kakandenge Zalaka. Binomo boyebi déjà RE Tozo Solo là, le 14 wana eza concert à JB Mpiana. Après concert à JB Mpiana, binomo boyebi Accor Arena eza déjà booké pe et pas à Mutumushusu notre la réserve de l'Éternel. Le pasteur Moïse Miepe azobeta le 24 novembre kaka na Accor Arena. Binomo boyebi ba concert alléluia lokola concert à l'obité. Vous avez vu vous-même de vos propres yeux. Après concert a fallu à Betaki, Ayana Kamura Betaki pe kaka na Stade de France wana Jules abeta ki pe kaka na ba jour a kolandela fallait beti le 3 na le 4 Jaya na Kamura qui beta si le 6 si je me trompe puis Gilles le 8 tout comme le 7. Donc c'est de la même façon aussi Accor Arena après JB Mpiana la réserve Moïse Mbi apé ko beta. Donc tant oyo tozo solo la ye moko papa JB Mpiana motopamba asala qui déjà atterrissage na Kolwezi pour na business arena pour na ba business penza plus précisément concernant binomo boyebi concerne ya Gayaro azobeta na poto. Alors bana kin bino penza bufandi kaka boye ndenge nini papa chéri azobeta concert mais nazomona moi kimia moko boye pas possible eloko biso tolingi eza vide te s'il vous plaît toyebi ke toza nous avons encore notre temps mais sold out ne rasiraka soki tomoni affiche wana ya sold out c'est ko rassurer biso parce que concert ce qui ligne comme a full il faut penser encore arena ayebisa biso non voilà billet sold out pour la boba yebi sold out cela veut dire que ba billet nyoso était kami. Donc il n'y a plus de place. Ce qui muto arata qui peut-être a son babutu billet pas mutu mususu oyo pensa jour wana peut-être ozala busy ozala occupé mais tozo lingande sold out parce que après sortie médiatique ya JB Mpiana oyo pensa lobaki ke bana ngana zolela mingi bana ya poto parce que na mona ki ba réaction na bino après quand sa sortie médiatique ya JB Mpiana o lobaki ke si y a un artiste le plus penza oyo bazelaka abeta à se performer na poto ezanga JB Mpiana. Oui, on a vu tous ba réaction à bana poto
na ba commentaire oui toza awa tozelaka eloko wana ka nde balobaka penza oyo akitoko ya sose omelaka te jije mbibe mpiana asi afongoli ba billetterie eza afungwama jibe mpiana asi penza apesi biso date kala sko oyo etikali eza biso bafan penza tolakisa ye que non voilà c'est vrai nous on attendait ces concerts là voilà. Bandeko na ngai oyo eza kaka sensibilisation oyo eza kaka nzela bazolakisa ndenge nini oui ba ebele bakoki oloba non toi tu veux nous dire que na lelo oyo penza bato bayebi te na internet oyo bandeko na ngai mutu nyonso azanga kaka eloko moko toi tu peux être là tu te dis non voilà moi je connais tout il y a quelqu'un peut-être qui connaît mieux que toi il y a quelqu'un peut-être que tu connais mieux que lui alors pona ba oyo penza bayebaki nzela te nzela yango balakisi oza na poto contacter bango oyo oza l'Amérique plutôt ce que l'union sala eloko na ndenge ya yo moko book billet na yo avion au book ticket na yo sombi na yo online donc biloko nyonso déjà bodlanda ki audio wana très bien ba expliquer ki ndenge nini ya osala ba biloko wana kaka ndenge ezalaka bandeko na ngai alors. L'artiste est déjà dans ses concentrations, ça, le reste nous appartient. Ceux qui n'ont lobby que le reste nous appartient, cela veut dire que Oyo etikali ezabiso penza tola ki sa penza non voilà papa chéri obeta miziki obando beta miziki no beta miziki mais il faut yebaka kilelo o ezaka na ba kaka na bato oyo basepela na miziki na yo donc tola ki sa ye na ndenge ya opesa effort autrement dit bangle baloba ko sapoter bandiko na ngai ko sapoter surtout sombe ababié. Moi je vous ai toujours dit na s'explique comment couper ça l'artiste force physiquement spirituellement financièrement physiquement penza eza kozala wana financièrement ko somba babié physiquement ba promotion spirituellement binomo boyebi na ba événement boye beloko ebele esalemaka alors nyonso ekosalema surtout ceux qui eza mabe ekoyaka na moto artiste. Je m'explique eza na bato basevanuraka ba émotion bakweyaka ba mususu bakufaka pe chose que je ne suis pas ce que kozala mutu oyo penza ako planifier le quoi ne salima alors biloko wana bakoloba no balobaka kaka non voilà l'artiste a sacrifié alors pour que ça les maté botsaye na ba prière au lieu ko ya ko juger par après parce que ils a événement bino boye ba oyo ba participer ba événement ba yebaka ndeni événement et ça les maka bande ko na ngai alors elonga na olobaka ka soyons prêts ba jour ezo ke nembango penza jibe mpiana ye moko papa chéri na groupe na ye mobimba wenge musique yango tout eza déjà na nzela kala mingi te tokomona bango je suis sûr pe akotambola kaka ndenge ipupa tambola ki 2 mois avant le concert donc on doit penza temps ko préparer malembe enfin que loko nyonso et les quatre très calmement bino mo boyebi papa chéri aza mutu mo boya chic donc akoki kola ko sepela tout comme kondimate ke concert na yende le kanandeng ya luenge biso tout toyebi papa chéri aza père mo boya azala kana coin na ye mutu mo boya lingaka ordre donc je suis sûr penza ki kaka concert wana ça s'est passé très bien bandeko na ngai. Alors ce que nous toza comme affaire ezakaka oyo na expliquer bino o etikali l'artiste pe akosepelisa biso bino mo boyebi le seul et l'unique artiste wa bando yemba ilumba tisiko na yo ki atanzembo na yo moko te oyo alongwe plus penza na culture ya musique na mboka na ya mboka na biso donc rumba concert wana kozala rumba du début jusqu'à la fin. Donc 4-3-0 wana toko mela toko lia rumba pas possible bino moko boyebi je m'excuse donc voilà onde zala ki akosala penza de votre côté pe boyebi sabiso et kozane nini est-ce que boza excité parce que ngamo personnellement na eza excité na ozela na yoka na mona et koleka ndenge nini le retour du roi Jube Mpiana papa chéri. Mais eloko nga mo plus personnellement na yebi ezakaka le chèque penza ezalaka na côté na biso te donc pas na biso on a toujours fait
très bien, donc on va faire ça très bien. Hein, pour l'honneur penza ya mboka bendele ko ya te bino mo boyebi. Hein, wana penza des signatures. Surtout n'oubliez pas que ceux qui m'ont Congo a gagné, c'est le Congo qui gagne. Alors allons faire ce qui est important pour notre Congo, pour la culture et pour la musique congolaise. Na système oko ya kitoko. Alors bavi na bino opesa biso o penza balobaka plaisir. Bokoma boye bisabino biso plutôt ndenge nini. Boza excité ndenge nini, boza motivé ndenge nini, boza impatient ndenge nini ya ndenge nini bino mo boye bikaka ndenge boko expliquer biso comme on l'a toujours dit. Le clavier est à vous bandeko na ngai toyo kabino bo remplir penza ici ka place à commentaire wana toyo kabavi na bino ka ndenge ezalaka na système moko ya kitoko na système moko ya bien. Papa chéri, hein? Le retour du roi Zoya Royo azo sala moi ba contrat azo signé moi ba contrat na Arena Business, plus précisément na Kolosi, hein, na province ya Okatanga. Lelo penza pasala qui descente na ye atterrissage na ye na Kolosi po na ba business concernant na ye azo signé ba biloko penza ezo singa ko signer binomo boyebi ba partenaire ba comment ni ba lobaka ba partenariat bato oyo baza chargé pour na organisation ya concert binomo boyebi l'artiste a fonctionné ka ye moko te soki eza na ndenge ya concert, donc esenga ka ba organisateur bato aboyina boye bazala na ndenge ya moko pour que ba solo la ba ndenge nini concert ya le 14 novembre ekoleka na système moko ya kitoko na système moko ya bien. Voilà bandeko na ngai e bandaki pe ekomi na suka. Voilà tokomi na suka partage na biso ya lelo. Merci encore une fois pour la kolanda chaîne na biso INSNM officiel, surtout pour la kolanda partage na biso ya lelo du début jusqu'à la fin. Merci pour la liker, partager, surtout que commenter quand on a biso bino plutôt et pas une abiso ezala rendre plaisir. Et hein, voilà toko mina suka penza ya koloba eza ebele. Permettez-moi toujours de vous dire bye bye et surtout à la prochaine. Ciao.